te balandi qui une vraie top news bo le labiso ya trop biso pe to le labino ya trop tozaka na cadre émission la bino bolingara mingi qui une vraie top news toza na sujet na biso ya examen d'état bana ba aussi ça examen d'état lelo bana ba aussi ça examen d'état toza besoin to poser bon ba question par rapport ya ndenge nini ba travailler na kati maramni ba moni na kati ngana yo to ebité to yo kaka na micro ya qui une vraie top news façon bango nyonso ba kolimbo la bino na lingala boko yo ka bon tout liboso babi ki bolobe ke non bana exeta tout oyo babi ke non makio ba kota ki ba parents ba sepele na ngote mais bana bango moko ba ke travailler na kati na mutoki na bango na makasi na bango boyo ka bango moko ba me kolimbo la bino ba koyo ka bino bonjour Bayer. Ouais, neni bon l'équipe neni. Pepele banini. Et l'équipe Pepele. Ah mais babi si ceux qui là bino boko tina ba frites. Et ça neni non. Ya solo vraiment. Biso travail na tête na mail nzama pesaki pe namba auto tangangi ne sali ki tout ça là examen malam. Ah. Mais babi si biso qui ba parents babi si ceux qui non babi maki ezala ka les ala maki ezala bien. Mais lelo bino ba la classe ba la génération oyo babi bino babi si maki. Babi maki oyo ba ko mona bino ba 23h libanda ba nini ba ko mona bino libanda mais tant que non ba na maki to ebiga ke 18h na kati parler mais bino bolobi ni pona ba parents ba lobe bongo te ba salaire biso maki to ko ti venza don chige venza to ko ta ipoto tanga to tangi venza utangi to tangi venza mais attends to morote biso pena omoni biso makambo wana ya kotriche fruit kota biso ezalaki biso pena tosali pena mutu mayele bwani esali tozwa eloko ni bobombeli ba parents eloko ni bobombeli ba parents bombeli ba babi on sepela makasi biso to sepeli to lelango ensemble on est ensemble laissez tomber bonjour oh le tangue ah mais ba isi biso ke bino makambo bosali na maki babi maki bobebisi maki papa maki ndezaki liboso ya te to bebisi maki te biso ku to bongisi maki bah comme on a bino 23h na ba tout ça et c'est normal moi la maki wana ba koseli biso to kosa makamba bongo te biso to ba élève mais neni makambo eleki na kati kuna makambo eleki ndeni kuna na kati te makambo eleki na nyonso eleki na bien to sepeli ndeza boye to kodondwa mais ane to kodondwa biso moi frites mo boye bokoti ngona ba chaussettes na ba nini boye babi mo wana ba koseli biso to travaillaka donc normal na mutu to da mayele biso nyonso moi conseil pas ba parents ba landa yo la minute ya qui nous fait opinion ba landa yo bon to sepeli ba parents na onyo so bosali pona biso lelo oyo to ye to présenter examen na biso to sepeli ba o bazwaki biso na charge to sepeli bazela nini bozela récite na biso na kimia bobanga te c'est bon merci to appelle sous on est ingénieur bonjour ingénieur kombo nani balandi ya qui nous fait opinion ba landa Dija Souman R15 Chokon Tsukula Brambilo international 3 fois 5 Mozalisi veut dire que o eza émission na bino ya qui nous fait top news babi ke toza cadre émission na bino babi ke ba parents ba déclarer que ba ko kotaki maki mais maki bino bebisi maki o ezala ka les maki bien mais le bino ba ko mona bino ba 23h ba ni na ba bar mais qui no bino kindo otanga pa ba parents ne ba lobela bino par rapport à bakambwana bon pona biso ba ingénieur to kota ba makite on biso ne abwe mokili après tout ça l'examen ici moi na bendela palais mambo silana bon elo ni obombeli ba parents bazela ba ke no mwana biso ato ça l'exéta elo ni obombeli ba parents ka poudre combien vous obombeli ba parents pourcentage ke yango mkolebetama ai bazela la foda après combien les jours bazela en tout 100% toujours bazela obete boto beti wa système a Bruno Chibal zona bango ya tina makolo baza déjà toujours babi on est ensemble c'est bon misa to le libino makati babi susu awa mo bayaya voilà babi toujours mutu ezo sala toujours yango to continuer la mission na biso ouais tozo ko baranga babi toujours le bilango fali pour
tozo dondo ka se ko dondo la émission na biso to yesu na ba misa na biso ya bonjour ba ya o école ni non omoni ya komi boy assurance de 62% na ngai côté kombo nani balanda ki niveau top news wala nda yo kombo na nga lukwa mamseke le Shadrach babi toujours babi moi foot mo oui na ndinga tolo baka na ndinga moi foot mo obomba ki bobi misa ki ya solo non wana eza ya solo te babi bo travailler ndeni ya solo te bo travailler ndeni to travailler ki na maele na biso bo maki bo côté la ki on poani te ke za solo te foot te maki bo côté poani bon normalement nga pena maki na côté te nga nda na kotanga ndako yo côté maki te merci ingénieur to pousser susu to mo la susu bonjour yaya bonjour kombo nani balandi ki niveau top news wala nda yo en direct nga komo na grâce kakesa élève ya référence ouais ba ici biso ka ligo par rapport ya maki ba bino bo bebisi maki akala ezalaka bien bino lelo boko mitina ba 23e ba mona bino ba bar et là on isko bo bebisi ba para papa ne ba lobela bino même pas école na biso to sali maki be ba yo ba kota ki ba landel petit bien petit au commune suka to affrontant on a asi mama malamu ezali et là on bombeli ba para ba landa donc 65% za malamu pona bango famille kakisa bozela babi on est ensemble tozo dondo kaka tozo sikoyo bana basi quoi toto so da ba mibali to kuta siko na bana basi bonjour yaya bonjour kombo nani balandi akini va top news wala nda yo kombo na Christine Kalabo examen le kindeni leki tokos par grâce à nzambe po ya za nyoso balobi surtout ne bino bana basi ne bobebi si maki ba parents de mutu ba déclarer balobi que non maki akalezaka bien ya lelo maki beba mais est-ce que moi conseil ko pesa ba parents abo wala ndo ndaku e ke makambo balobaki za ngo ya solo te makambo za no ya solo te po ba misu balobaka c'est leur sentiment ngata na ebi na ke na okota maki na ke luka vina nga est-ce que mutu aolinga vraiment vine beba wala na ndenge aoloba ba parents wala ndabino monde waloba babi ngate ke vine beba so nga na lingi récite vina c'est que fona na olukande forme ke na sala na zo jamais na olingi échec siko elo oni obombeli ba parents na bombe ba parents na nga 62% famille biambi après combien de semaines après 2 semaines rendez-vous à on a super babi on est ensemble y a pas de souci to pusani susuna bonjour yaya bonjour école ni référence ouais kombo nani balanda ki niveau top news wala nda yo ngiamba song basoraya ouais babi bino nde affaire maki bino bo bisi maki akalezaka bien lelo bino bakomo na 23e na baba elo nini ba para ba déclarer trop babi bela bana ku baboyo kota maki pour la raison wana ils ont c'est leur bana ba misusu baza éduqué ba osa buzoba mais soko ki na tant que otanga osa buzoba te letinga na côté mais na sali buzoba te pona équipe pona tanga ki te pona ki na koma kosaka na te bon siko ba para ba landa yo obombeli bangoni merci bango baza la l'aise bakita mutema bozo ba 70 ba po belé to travailler bien baza ka mutema okita c'est bon on est ensemble tozo dondoa ouais on est ensemble tozo dondoa se ko dondoa kaka na émission na bino obolingaka babi tozaka toujours to dondoa kaka na émission na bino obolingaka bien Kin Voix Top News toza susu bonjour yaya bonjour kombo nani balanda Kin Voix Top News balanda yo Ritz Mabila école ni la référence Maman, pousse la paix, babi, bino, ma parent balobi bino, babi si maki, parce que maki avait akalezaka bien, ya lelo yo, babi ke bana ba mo na bino ba 23e na baba, moi conseil mon roye sa parents so ke zaki ya solo to ya likuta. Malheureusement, eza penza bana nyonso tunde te bakota kamaki. Eza na bana o ba sepelaka okota maki po azwa temps peut-être ya kotanga, ya ko revoir ba notes, oyo peut-être azaki na retard, mais mususu akota na ekaka po ba mona ke na kota ki maki ba mususu pe bakendaka na bango pona kako ke kosaba buzoba non dit ke mutu nyonso akota maki ndakenda kosaba buzoba ouais babi ndebo travailler awa moi doki totonga moi doki moi pembeni kota ki na moi ni kota ki ya solo te eza ko travailler non premièrement ouais. Po maïle non liboso non dit que c'est ba pesi au karabo emba moko ko ça n'importe quoi au kotanga oyo yebi au travail c'est tout. Merci, on est ensemble. Ouais tozo ko bakaka na émission la biso toujours babi on est ensemble tozo dondo se ko dondo toza awa na
moi na classe oyo aussi ça examen d'état la minute oyo toyeba makambo ni eleki na kati kuna. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani balanda ki nouveau top news balanda. Kombo nanga Masanda Kosi Joëla. Ah nene examen l'équipe na kati. Examen l'équipe très bien malgré ba souverain ba mec un peu ko serré biso sauf ça vraiment l'équipe bien. Je peux côté maki. T'es na côté maki te. Moi conseil na bato ba côté maki ba lobby ke ba parents ba lobby ke non babi ba na ba baby si maki papa ya buso ba ça na ba maki wana maki akalande za ki bien ya le lunde kuma ki to kuma conseil pa em sou ba parents ba lobby mabe bino beaucoup. Oui, c'est normal parce que même biso mon peut to côté et surtout nga bon, ils ont comme habitude na linga vraiment kokota ba makana te mais année prochaine ba o baza on a ba o ba ya rejoindre biso na 6e loka biso peut sali vraiment na conseil bon ba kota pe makite parce que et baby sakabana vraiment souvent na ba comportement. Bonjour, merci Yaya, merci. Bonjour ba Yaya. Bonjour. Ba lobby tozo dondo se ko dondo ba bi ba 70 za ba 80 tu combien? Je sais parce que affaire ya maki babi maki ya kaleza ki bien mais le lobby mo koti bo bebisi maki est-ce que raison moko valable parce que nga morope na qui vraiment convaincu te qui vraiment convaincu te en plus ba parents na pe ba permettant qu'il m'a fait maquiller il y a solo vraiment et là nous remet ba parents ba zelo après des semaines bon quand ndeka ba bata na carte il y a confiance ba pesanga confiance ba za la calme après 2 semaines ba zwa on a bombeli on est ensemble toujours on est ensemble jabobo mo na biso mo na kini fait top news te ouais solo ba yes babi bango nyonso baza si na bango na makambo na bango toujours ensemble on est ensemble tozoko bara seko ko bara na émission ya milo bolinga kaka bana ba continuer ka seko ya kana micro ya Kin vrai top news to kuta susu na bana ti babi babi ezoyinda babi na ko kama kelelo te babi c'est passé yebi makambo yo babi on est ensemble toujours. Y a pas de soucis. Donc là uniforme. Démarrer, bon, démarrer. Ouais, bon, on a déjà, on est ensemble. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. Ouais, bon, on a déjà basali toujours. Babi, Nicolas Kin fait top news. Yo boyebi makambo. Yeah, bonjour. Bonjour. École nini balanda bino Kin fait top news. Compris qu'on est la référence école moi malé propre bani étage hôtel au. Babi ba zela bino combien na la pourcentage. Biso to beta ya 100. Ya mingi de 100%. Malela 100%. Et référence au CPL aya 100%. Malela ne champion. Malela Bonjour. Bonjour, uniforme. Babi qui est toujours ensemble, on est ensemble, pas de soucis. Ouais, donc on a CP, il y a la référence. Bonjour Yaya. Bonjour. Comme on a dit balanda qui nous fait top news balanda. Kanda kani. Yende CP. Yende muto kondi bano nyoso. Namna mukongo na yo. Mais CP, o itake yo za CP, tozotonga ngano mandam. Abi yonde, CP bomba yo gate. Ya ligamba kotonga. Kin voit, pardon, cameraman. Yo makambo. CP beaucoup papa au mot bomba qui na maki. C'est ça CP beaucoup. Bomba ya lote na maki. Baba nous sur la travail ndeni CP. Oh ba travail na mtu na bango. Mtu na bango. Babi on est ensemble. La référence toujours Nicolo. Matia on va passer biso pendant toute l'année on te travailler. Parce que nous on bomba les parents au balanda bino qui na kini. Ba parents na biso ba à l'aise. Nous ba parents na biso. Ba parents na biso ba à l'aise. Donc 6e biochimie la référence 100%. Donc on est ensemble. Bonjour Yaya. Bonjour. Je réponds au nom de Merveille Maoulou, l'élève de la
toujours ensemble. Babi kombo nani balanya kin fa top news bala. Kombo nanga merveille maungu. Babi ozo sepela ka lokwa d'abord ngo de bimi de ça comme ça la assurance makasi avec mon Dieu. Donc naza na assurance que na ju déjà coûte. Yo bombe mo bon monte, yo bombe mo ni mo tche. Bon mo ezate na travailler na mayele na mboko. Solo pe nous travail normal. Ya solo, tu travailles normal. Voilà, normal. Toujours là, tout la bango. Toza suspect à Susu. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani balanja kin fa top news bala na yo. Ouais, là on yo bombe ba. Là na bombe ba parent na ngaba zela ka récite. Récite totale na complexe scolaire la référence 100% sur Malela Ndé champion. Ouais, tozo mona a déjà awa. Cameraman 60 déjà. Babi kin fa top news. On est ensemble. Ouais, bon mona biloko oyo. Babi biloko boezaka na kin fa top news. Ouais, on est ensemble, il n'y a pas de souci, toujours. Tous les la cadre, toujours. Tout le monde mina biso lisusu. Mina biso. Bonjour Yaya. Mbote ndeko boni. Kitoko. Babi bien habillé. Merci. Babi bino. Comment on a une balade qui nous fait top news balade? Ngai, comment on a donc Tobé lui. Mais on m'appelle toujours Figo Nega. Ouais. Donc qui nous fait top news balade en direct. Ouais. Babi papa ya bino boko bebisi maki. Bino bana 6e tour babi maki bino boko tio. Babi maki akalezala bien mais lelo bino bebisi maki makasi ba ko mo bino ba 23h na ba bana maki. Ah. Ba parents mutu balobi sko elonyo ko lobe ba parents so ki baloba ki solo to lokuta olimbola. Eza nini? Maki herbat bako tamaki eza batu na batu. De chaque bat bako tina ne na bango. Cher muta mamuna osana maki. So kendela ki maki komela ça dépend yo ils se concerné yo. Oya kenda ki pona otanga atanga pe. On comprend net biso to kenda to côté maki wana pona mama otanga on comprend. To kenda te non na kata air na nga na ki sala ambiance na me la bière non pona nga fuma wana te. Mais hein? Ouais. Moi bomba ite. Pona bornin. Hein? Bornin. Yo marambo. Ah hello te. Ouais, bah ils vont pas travers toujours le mutu kaka. Babi na mayele na bango ba bomba na bango eloko te. Tokota bana ntiki bango awa. Ouais, babi bopusana. Tozo conseiller na émission. Baleka boye, baleka ne boye. Bonjour Bayaya. Bonjour. École nini? École collège Rabi. Collège Rabi ici. Ouais. Toko zwana ni awa, to zwana fi confiant. Toko ina ye. Ouais, tolobi. On est ensemble, il y a pas de souci, on est ensemble. Ouais, on est ensemble. Comment on a balanda qui fait top news balanda? Comme langa Jérémy Bassembo Ndonda. Ouais. Bino ne bobe simaki. Affaire maki bino bobe simaki. Ba para baleli na kombo la bino mabe. Babi ki ba kombo na bino ba 23e na banda. Maki be biso to kenda maki pona otanga, tenda te pona bebisa. Tenda pona otanga. Yango kotanga ngwe pesi biso réussite. Ouais, o ki ne ba uti kolo ba papa ya minoko la bango. Balobi bango ba kene maki po batanga, ba kene maki te pona osala buzoba. Ben yango yo to kutela bango mo ba uti olobo. Mais est-ce que lo ni ya malamu bo bomeli ba parents, ndi ba parents ndetinga parents na ngai azane sigi na 67 na ye. Mama ndetinga na bombe papa na 63 ya lobela kuti. Aza si on a 65% na nga. 64. Mais bon tu sais biso awa ke non eloko bo bombi lo monte mais neni bino yo ba 60. Bo monte. Parce que la Bible dit. Ouais, balanda kin fait top news. Bolanda toujours na kin babi anglais toujours bolanda ndeko na biso mo wa exprimer en anglais boyo kae à défendre par rapport à ndengeni. Oh to travail. Bonjour. Yeah, hello everybody. My name is Timora. I'm pupils of Wembley School, but I come here to do an exam at senior now. Is and the day I'm so proud to be winner because I'm sure by myself I would a winner. I belong to winner that we are making for winners. So I'm so thanks. I thanks all of the finalists of these years. God bless you. Very good. Ouais. On est ensemble, babi bilenga boye bo mon na kin vrai top news. To besi bino sera ba bonne chance et les gars kitoko. Là, c'est la rouge.
Ouais, bon, on a biloko boezaka na Kin Voix Top News. Bon, on a rende ba sepela. Ouais, tokome okoma na suka émission na biso ya Kin Voix Top News. Comme ça. Tokome okoma na suka émission biso ya Kin Voix Top News. Tobo sanité na sima cameraman mutazalaki Aris Mwanza. Mobala Boga so talio ya lobaku tuté. Na pesi mbote mingi na bofa na nga Pichu. Parti à Londres. Na bonne sanité na pesi le roi de Majesta. Golf Mbala, the king. Na bonne sanité na pesi sumbote na nga mingi. Na ser pasi, o ba bika boss tomo na makamboyo. E aba ba makambu na ya yebi makambo to loba. Na bonne sanité na bato nyonso ba atala. O ba landa biso en direct. Numéro la bino ngona na se. Ozwa mo ba conseil et osala moi bien. Tokomi na suka. Ciao ciao. Bye bye.